makambo esalami na Allemagne. Mwa mobali oyo bozomona akangi mwasi na ye afranka de li na ndako na bango. Après mwasi yango na likango yango bazwi pilipili babwakeli mwana mobali oyo na misu mpona amona te likango wana zwa moya kokima. Nde yango wana bavoisin babengi police oyo bozomona na eza police na otela bino audio original ndenge baloba na Dutch menga na mikina expliquer bino na lingala. Donc bandeko basi tobongola mitema, Jésus revient bientôt. Pona ni kokoma tina niveau boye ata soko lingi mwa mobala yango te ya bengana ya ta ou bien keno pa ba assistance sociale ke osala mwana mobala batu boye asunga ba famille na soki misu ne kufi vraiment. Pona ni mitama beboye ya mwana tozomona ko tozokufa mingi biso basi poto lekiki mitema mabe tobongola mitema olingi mutu te ya tika ye akisala vie na ye ou bien ko kimisa ta mobali no sotia ta miete osala mwa mobala batu boye eza gentil te vraiment salinga pa oyo bozomona makambo esalami na Allemagne. Mwa mobali oyo bozomona akangi mwasi na ye afranka de li na ndako na bango. Après mwasi yango na likango yango bazwi pilipili babwakeli mwana mobali oyo na misu mpona amona te likango wana zwa moya kokima. Nde yango wana bavoisin babengi police oyo bozomona na eza police na otela bino audio original ndenge baloba na Dutch menga na mikina expliquer bino na lingala. Donc bandeko basi tobongola mitema, Jésus revient bientôt. Pona ni kokoma tina niveau boye ata soko lingi mwa mobala yango te ya bengana ya ta ou bien keno pa ba assistance sociale ke osala mwana mobala batu boye asunga ba famille na soki misu ne kufi vraiment. Pona ni mitama beboye ya mwana tozomona ko tozokufa mingi biso basi poto lekiki mitema mabe tobongola mitema olingi mutu te ya tika ye akisala vie na ye ou bien ko kimisa ta mobali no sotia ta miete osala mwa mobala batu boye eza gentil te vraiment salinga pa bandeko mbote na bino moto mesana kolandanga nzambe apambola bino. C'est vrai que l'éclairage awa eza penza na ndenge tolinganaka te, mais pourvu que boyoka message
bandeko na 2018 le 7 décembre 2018 pour 2019 na salaka vidéo moko j'ai prévenu les hommes comme les femmes aussi. Nalobaki bokebaka na ba mariage nyonso oyo ya mbangu. Po ndenge na osala bande oyo video oyo mususu akoka seki na bwaki lembo akela ngana bwaki la otambwa kela te menate ya kande liloba. Soki yo zalaka na makambo oyo nazo bwaki lembo akela te menaza kote ya batu nyonso. Bandeko na kosala tout na yokisa bino vidéo o na salaka na 2018 même 2 minutes ya pamba po mutu ayebake na lobela déjà makambo banda kala. Alors eza yango yo bolandango bandeko na ngai na bokebi nyonso. Voilà. Ndimi bazo benga ngande bazo présenter nga bakana bango. Na komona ke mariage nyonso o ezalaka ya mbangu. Eza ba mariage moko ezo melate po eza pe na bandi 90% ya nzambe te. Bandeko lelo tozomona baninga na biso bayeba na mwana mwasi peut-être baleki na ba rapport sexuel 1 mois 2 mois babalani, c'est-à-dire bayebani te. Mutu moko azwi temps ya fiançailles acha en pratique azate. Or que temps ya fiançailles eza pour se connaître entre les deux. Mais lelo yo bandeko baninge pele balinga susu kozwa temps wana te oyo ya koluka boye bana entre bino mibale. Alors ba mariage wana nyonso bandeko ils ont créé un problème. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le mariage est une alliance entre deux époux qui s'engagent l'un envers l'autre afin de construire une maison et fonder une famille. Pour réussir cette construction, il n'y a rien de mieux que d'écouter et de mettre en pratique les instructions et les conseils de Dieu selon Matthieu 7, 24 à 25. Voilà, archive etikala toujours. Soki yo ozana besoin ya video oyo, ozana numéro nanga, ozana WhatsApp na koti ndelo yango, ou alors yo moko koti na video ozotala au fini et comme mon vidéo nanga nyonso après au final ko pa vidéo mais au keleti na se pose wango po eza biloko ba ya décembre 2018. Bandeko nanga na yoki mwana mwasi oyo aza na Allemagne batini lenga pe ndenge mobali yango zolela na Allemagne na ki allemand mais na préféra ki na tira bino oyo ye aza koloba po ya zoyoka ki allemand likambo za nini bandeko nanga mobali autaki musala azozonga or tango yake ndenge musala mobali muso ayaka na kati ya ndako iba umeli mobali tango azoya ba se préparer bango mbale basala mobali mabe, c'est-à-dire mwasi ya ndako oyo yo tia na ndako a se préparer basala o mabe bakamati nini pilipili ba bwakeli ye po amona mobali wana te, peut-être mobali wana kozala pe camarade ya mobali wana po amona ye te. Garçon akwei abandi kolela ndeko wana azana famille na ye na Kinshasa oyo ya tindilaka bambongo pe asupportaka bango. Mais na yoki mwana mwasi otango azoloba na suka a reconnaître que basi bazaka mite ya mabe. Alors bandeko nakoloba bino pourquoi basi obino bozo zwana poto awa ozuye asa le cas 35 ans 40 ans 50 ans oyebi mibali ya kenda na bango te
oyebi vie oya menate. Tant que tu es ache rouge aux lèvres, ache talon, koseka lukuta, aucun n'a un rapport sexuel. Tant qu'il y a un rapport sexuel, au comme faible. Surtout sur la kindoki au bébé. Moi, si on a bado comme un bamba, abano comme un bamba. Ti abano memilo comme libala. Toujours sur batum balio balingani, mutoya na comme libala liboso kaka moi si. Et pourquoi vous avez des problèmes au Tienandako? Mes chers frères et sœurs, la femme réfléchit 10 fois plus que l'homme. Tant que elle est en train de réfléchir. Et l'oko est bomi, moi c'est mobali, et ça les kabango yangwana. La femme est en train de réfléchir. Nambongo, na comportement na yo, na makamo belé et surtout na makamo existarate, elle fait que réfléchir. Y'a un mobali belé, mobali outa musala yiba liko swana, bafana na bako kimia, parce que la femme est là uniquement pour réfléchir. Mobali soit bimina ye, azongi au qui peut ne politique ou bien ya balé, mais moi c'est zandengwanate. Moi c'est zandengwanate, elle fait que réfléchir. Ti akno kwe na ba réflexion mo ba be et créer ba problème. Akubanda ukanisila utango no bali ete makambu oyo kutu yo na mutu no ezate yasa bana okutsango na programme na ye. Frères et sœurs, soki obali mwana ya 20 ans, yoza na 60 ans. Tango tie na ndaku, yeba ke yali ko na mayele. Sur le plan de mariage, sur le plan sexuel, moi c'est à l'école. Parce qu'elle fait que réfléchir. Elle fait que réfléchir. Bandeko basi, nazako lobela mingi basi, parce que na musala nzambe, na yamba baka. Na ko yamba 100 cas, na sawana 98 nyoso fote basi. 98 nyoso fote basi. Onga mwasi nanga administre divorce. Onga likamo za nini? Mais moi c'est sur la télé mina likamo divorce, à ça sali ba calcul nyoso. Ndeko mo benga nga ya bi papa. Omona ka pasi ngote ya kame basi ha. Ana poto sozote ya mwasi na mutuna ezali ndenge nini na monter mobali oku ndenge nini na ko divorcer na banozo ka combien na osali sa famille na ndenge nini c'est ce que la femme mobali soko azu mwasi na mutuna ye azandi ka divorce te na mutuna ye aza kutu na idée te que mwasi yo bonga kenga non et en plus na ndako mutachaka kimia eza mwasi ya mobali te mobali ezaka na besoin de tendresse. Mais moi, si souvent le bikin andako kimia kozala te, kimia pe kozala te o kitomata. Bande ko ngai mi bali. Pourquoi beaucoup ko réfléchir te? Pourquoi beaucoup ko réfléchir te? Pourquoi ce que moni moyen te ko vanda yo moko te? Libala est obligatoire tende ko ngai. Mariage c'est quoi malamo, mais elle sera jamais obligatoire. Nazo mona belé azaki na mwasi wana compliqué à rendre vie moko difficile. Au divorcer, aux chances au divorcer, c'est une délivrance pour nayo. Au kosala il en est désanté, yo wana okozwa mwasi mususu tshela ndako. Quel bozoba nani to maele. Parce que mwasi ona oyo kendeli tant que parce que rapport sexuel a commis mbamba abandi luka siko libala bova na ye. Mais yo yebite na kati na ye aza ko réfléchir makamu nini. Mubale mona aka sexualité. Mubale mona ngale lo mususu. Pour un bas de cette sexualité, mais moi c'était. Moi c'est mon sexualité. Moi c'est solo banayo na sema tema ke awa yoza na ngabo yoye baka. Ndeko. Bo sambela kate. Boluka la Bible. Nyoso na katia. Pourquoi Jésus a salaki tout ba disciple na ye bazana basité?
Pourquoi les lois de délivrance dans l'église des athées? Parce que le pasteur n'y a pas basi. Alors, bazar au satisfaire bandimité. Parce que ce sont des serviteurs de femmes. Comment serviteurs de femmes? De quoi ça m'a wa? Yo, tu as délivrance na yo, ou divorcé na yo. Parce que vous allez qui ça ne va pas. Yo, mon cause, ngambo mosusu. Toi, tu crois que, tu penses que moi, si yo suis, asa différent na oyo kimi? Ah, ndiko na olela. Ndiko na nga, okolela. Yelo zomona, ba pasteur musu basala faut pas ba bala, bazo boma basi. Bomona ni sasa, pasteur abomi sukina mwasi na bana. Bomona Nigeria, pasteur abomi mwasi. Parce que ezala mwasi. Mais moi j'avais une croyante qui me disait tout le temps, hey papa, moi c'est même à Sambe la et le côté. Hey papa, moi c'est même à Sambe la et le côté. Yangwa n'a aucun d'été et puis moi ça c'est pratiquement possible parce que ça moi si. Habite aux Andes mususu. Il y a une dame à Bruxelles, à Zolo Baranga, papa, grand frère n'a banda, moi c'est n'a pas aligné au balade. Non. À l'objet qu'on va dans moi c'est la facilité. Cousin n'est pas pareil. Ngana tumye boyo le bini abi. Ah papa, on va dans moi c'est la facilité. Yoza moi si monzo ba qu'on va dans moi c'est la facilité. Ah mais non. Si que moi si oyo bomoni oyo akimi asali mobali boye et pas yazo kende l'église akoloba mobali wana za mobali mabe. Tous nazo mabango awa. Mobali wana mobali mabe. Bango nyonso elles sont pareilles. Mobali moko ta kolala kana mwasi azana bana soki 2 3 4 bongo mobali wana azana saint na molimo santo. Ah non, eko ça matin. Pierre, pourquoi apôtre Pierre comment ça berère? Na wote yango mikolo esoya. Bon, et ça na ba église, Matia musu bat batia rangote parce que va passer ba ko banga, bat ba ko kima, ba pesa bon côté. Parce que vous travaillez. Ngana te la vérité parce que j'ai beaucoup travaillé même en France. Retraite ba futenga. Donc yo pesa je vais passer ma vie. C'est vraiment terrible. Moi si ozana ndaku na yo, okozo mobali mususu continue ti na mbeto mobali na yo. Bandi ko nga foko yo kanga ke kindumba na kati ya ndako libala ekendeke nzela muna sorcellerie. Kindumba na ndako libala ekendeke nzela muna sorcellerie. Soko moni mwasi yo opayo zalo zo yo kanga okenda na kati na mobali azike musala yo kotaka mobali na ndako ozo yeba na zolo bananani ozaka na kati ya sorcellerie. Ezama mingi bandi ko nga. Dans un cas ebele moyen na ba vidéo ezati. Mususu so benga nga papa prière ina ko sala po mo kufa. Ndeko bona ndaka Bible. C'est vrai baté ka bilongo l'église té. Na Bible okomona passage moko te Bible so ba yo ke femme aimez vos maris. Passage on ezati. Pourquoi ezati? Passage dans la Bible est athée. Femmes, aimez vos maris, ils ont raté. Pourquoi? Moi, c'est Nyamwana. Moi, c'est Nyabana. Mais dans la Bible, mari, aimez vos femmes. Bino, yebiti dans la Bible. Parce qu'on précise, aimez vos femmes. Parce que vous aurez des problèmes. Mais l'ingaye. C'est notre côté. Bandiko basi bokolanda mate ya oyo bino be bozala bandiko mibali panza yango me bandiko mibali bayi barape que soki azana besoin moi si basa la même 2 ans akobomba caractère na été caractère ne kobima akobomba ko desate basa la ta 2 ans bo avoir de place moko bon mona ki moi si mususu bazo sala na ye amour na liboso conteneur libanda une femme mariée. Atiki mobali na ye pona
alingi ba via mbongo ya commerce tout ça atiki nzoto ne libanda na hotel te ba filmer. C'est malheureux. Hein? Mususu kalate kalambai criminel sexuel. Na moi c'est libala atiki mobile na ina mboko pa vandaka po asala relation sexuelle na pasteur chantre la Bible la raté femme mariée. Mais on a poto ba femme mariée ba ba bordel ya osakana te tango ko bengana na libala tango libala yokufa obano na yo moko oya omona ki ça ne va pas obandi ko luka so mobali yo mibali nazo benda bino matoyi nazo benda bino vraiment matoyi soki yo o divorcé soki o lingoza na mwasi prends ton temps de réflexion zoba tanka moi belé bongo yo zo mwasi tena ndako parce que soki mwasi bozala ki na ye aki na sorcellerie soki o kimi libanda pozo mwasi o zo mwasi ya sorcellerie nazo ebiso avance diable akoki kolinga te apola bakotindila yo ya sorcellerie okolinga makasi. Je vous préviens na mosala nzambe tango yoko boya wana oyo kono zo emisatu bakotindila yo kaka ya sorcellerie ale yoko bima mobali mabe mobali mabakanga bandu kaka mais osana raison mais tala ndenge bakosalir yo ezamawa tokotanga bakomi bandeko na ngai parce que ngaki ne toujours na makomi tokotanga yango c'est triste ezamawa mawa ya mawa oya obebisa vina yo pona mwasi oya kotika mokili pona mwasi ndeko na ngai okoya kotika mokili pona mwasi. C'est triste. Oyo bozomona makambo esalami na Allemagne mwa mobali oyo bozomona akangi mwasi na ye afrancadeli na ndako na bango après mwasi yango na likango yango bazwi pilipili babwakeli mwana mobali oyo na misu mpona amona te likango wana zo moya kokima nde yango wana bavoisin babengi police oyo bozomona na eza police na otela bino audio original ndenge baloba na Dutch menga na miki na expliquer bino na lingala. Donc bandeko basi tobongola mitema, Jésus revient bientôt. Pona ni koko matina niveau boye ata soko lingi mwa mobala ngote ya bengana ya ta ou bien keno pa assistance sociale ke osala mwana mobala batu boye asunga ba famille na soki misune kufi vraiment pona ni mitama beboye ya mwana tozo mona ko tozo kufa mingi biso basi poto lekiki mitema mabe to bongola mitema olingi mutute ya tika akisa la vie na ou bien ko kimisa ta mobali no société mieto osala sikoyo mobali oya kimi na mwasi wana mobali su ya zoba yeba yango ke mwasi ozoki mane wana eza habitude na ye tango yoko tena ndako akosala ndenge kaka sali o wana kuna. Mais moi je me demande comment mibali ya poto la plupart basa bazoba. Oui, 90% ya mibali ya poto peut-être exagéré bon limbisanga mais toko tia même 80 mibali ya poto basa bazoba. Et pas ya basi donc ba mais naza ba exemple boni. Omuna mobali kitoko leti cravate fatile kitoko kende na ndako kuna po atindira ka mama na $100 moi so atale misu babe akotinda te musuna za na ye na chèque na carte bleue moi ça simba yango oyo ya ye donc moi ça simbi ya ye na mobali ye mta bloquer yango comment mutakoza na bozoba tina niveau na siko soki mama na yazo kobela soki moi c'est alobi arozwate arozwapete mais comment mutakoza na bozoba tina niveau na ndeko mobali innocent outi musala. Pourquoi? Parce que femme a formulé ses demandes, la femme continue à réfléchir, heureusement Miss Nwebonga a-t-il le poisoté aux vivre. Ndeko nanga Bible ezolakisa biso ndenge mwasi azali. Bible ezolakisa biso mwasi ndenge azali depuis le commencement tin Apocalypse. Mobali
Bible sur l'exception ndenge pe mobali za faible devant moi si. Mobali so akika na sexualité bas et sili. Akoina même yo, akoina combien de basi ba kimisi mobali l'église. Mais yo mobali kimisa moi c'est l'église, akimate. Mais moi ça so kimisa facilement. Combien de mibali ba ina ba famille na bango, même maman na ye, mais yo luka moi ça ina maman na ye et aussi mbate vraiment boka bona. Mais comment beaucoup ça kama yele te? Nga neti nga na ina neti mama oyo anga pona yo mwasi. Na epite kutu te oko bandela ndenge nini hein? Na epite oko bandela ndenge nini nga. Kenga neti na pesa mère nga desa, il faut d'abord na le kapa na yo nga. Tala. Mobali na confiance pas moi c'est à 100%. Moi c'est la nègre to kunate. Ça fait mal, hein? Mais je peux me faire même plus de 100 vidéos. Quand il y a des cas, il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Il y a des États-Unis. Partout, il y a des vidéos. Mais roi Salomon a dit bien. L'enfant de David, tout le temps dans Ecclésiaste 4, 9 à 12. 4, 9 à 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un beau salaire de leur travail. Disent, car s'il tombe, leur relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Déco, Bible ça qu'on bango bien que ceux qui vous ami balé et c'est combien de fois ba auto tinanga photo moko ndeko mo mobali akufi kuna yemo pour la yemo akufi et bébé we bango après 4 mois sur 4 combien de mois pour aller la yemo. Mama mususu asoma lupango asoma ndako na Yesu mundele akufa baye ko yeba après une année. Mais soki batu boni babika na AVC pour ça na mwasi. Mais yo bozami balé Bible ça ko lo bayango kozami balé leki nyonso na lobité ke basi nyonso bazama be. Mais 95% baza bien te. 5% wana tango bazana yi ozo sentir que no au moins sinanga. Mobali satako que au moins sinanga. Mobali alingaka mwasi koleka bana. Mwasi alingaka bana ke mobali. Et c'est ça ezalane mwana. Mobali azoka mwasi ndi propriété privée na ye. Yangwana ezalaka soki mwasi a ke côté mususu mobali amona nti akufa. Yano mona bamboka mususu soki mwasi a déconné ka nyona foko boma yembala moko. Donc ndeko yozo zo mwasi ya 40 ans. Yozo mona jeune. Mais ngara zana nanga mundimi nanga moko auto kufa mikolo yo azaki soki na 64 kinane 74 75. Elle est devenue coco. Mamie na âge à 39 ans. Ay pasteur ngana âge à 39 ans naza déjà na coco. Alors 40 ans déjà na coco. Siko yozo mwasi wana ya 40 ans ozomona ndi mwana mukei. Or gaza déjà coco. Ay makabe belle na fina ye. Naza bakango ya belle. Baka belle. Ndeko nanga. Adam na Ève. Nini likaki? C'était Ève. Kende na Abraham. C'était Sarah. Achenerer. Kende na Isaac. Oui. Okuta kuna nani Rebecca. Achenerer. Kende na Jacob. Okuta barani basi ona mibale. Kende na Salomon. Nzambe ayaki suna nzambe te pourquoi? Ndeko na ngai
luka place malamu olandaka vraiment te ya okoyeba makambo epele makambo bibalabala oyo ya bibalabala oyo oyebi ye pa ya uta te okokona obala mwasi moko akufila mibali misato yo weni mbango tie na ndako ozomona moye te okokona ozwa mwasi oyo ayeba mibali 10 15 25 aza na balianse ebele na kati ya nzoto na ye balianse na amemi yango ntina kati ya ndako na yo sans ke yo yeba parce que biloko nyonso mwasi oyo batikaka na nzoto na ye babenga yango bamarke oyo mibali ebele batikaka sikoyo biloko wana ebele eza ya bamalédiction eza na bademo na kati ozwi otie na ndako na biloko wana sans pourtant kende na baconfession repentance ndeko na ngai ozozwa biloko oyo moto awuti nango epai yo oyeba te otie na ndako obandi kovivre makambo moko akosakana te bandoto babe na babe ozoyeba te mpa okende mwasi ono ozwa aza sauvage bandeko na nga libala na Bible ce n'est pas une obligation. Libala ezalaka jamais obligation. Dans la Bible obligation ya raté, il y a que des propositions. Moi c'est oya ko so yo tango badulu ka libala o to vivre ne kobo. Verset biblique ezate. Et Kobo ezali, on parle de la femme mariée. Net moi c'est oya sali wana et Kobo c'est ça l'adultère. Mais ceux qui bino mbale bo va na bino. Moi je connais un monsieur. Ba on a moi c'est ba yokani na bino to bana naté. Joue ton monde que ça ne va pas te tikani. Ba va ndengwana est-ce qu'il commet un péché? Est-ce qu'il va commettre un péché? Là moi c'est beaucoup awaza mbale bien mondele akima pourquoi? Na loba yango mondele akima pourquoi? Moi c'est abadi obligé ka église lobi faut libala ceux qui libala te vivre na Kobo et a péché. Mondele lobi za ko péché abino bato mondo ya péché la bisoté. Moi mon bana kenda moi c'est ba kina vie malamu à cause de besoin de mbala kenda. Moi c'est mon choka mbamba. Ah tous on vivre ne Kobo akepa un pasteur ba sala cours biblique te o ba bengana te ah allez au bali ndeko na ngai tangu yo bali tango bana ovana ndako na yo ozwi kombo a mwasi otie na kati ya contrat ndeko ya yo esili obanda soko vivre na kimia te obebisi makambo yo moko parce que ye ayebi na kozula yo mwasi ayebi na kozula yo soko zo chamba kozula na mbeto ayebi mwasi alikolo mayele ayebi na kozula yo tango chaka kombo ba mwasi ayebi loi koleka yo même atanga te. Moi, si quoi, aïbi loi en France, qu'on les cailloux même à Tangate. Alors, bon, ça, ndengeni, pa, et baby, police, ya boy, batala, boba, composé na katia, ya contrat. Bon, qu'est la justice, bobino, en attendant, la police, combien de mètres la pesaka, kocha suma kolowanate. Tant que nous avons déjà dit que procédure judiciaire sur laquelle biloko nous sommes d'accord somba bakamoto tikiali libanda. Donc faut qu'on fasse très attention pour ne recommettre na niveau que tu moi si na oyo ya yo na contrat ndako na yo. Faut ça très mais moi j'ai des sœurs, j'ai des cousines, j'ai des nièces. Mais je suis pasteur, n'a obligé que la vérité. Yo ozo landanga ozo sepelate mais ozala bande ko mi bali tango basala bande ko mi bali esala ko pasi kabona bango babiloko moi je me suis benga ya papa moi si un grand frère a bengi bande ko nae grand frère a bengi sipe biso mais alobisaka biso te pour grand frère a bengi sa biso mais le coup la bengi sa bande ko nae azomona ngo rien mais le coup la bengi sa biso docteur commando moité. C'est la femme, hein? C'est la femme. Alors, ce qui moi, c'est mon thème B. Bongo Azusiko Kindoki. Ce n'est pas pour rien que Satan appelle ça Amin Kindoki. Bah si, ce n'est pas pour rien. Parce que ce sont des femmes qui gardent les enfants. Et qui, comme le Bokoko, Kakayangwana. Mais Bandeko, yo que nous avons moi si, à l'écart 45 ans, à l'écart Nanini. C'est vrai, au cause de la chance, il y a ma lampe au va nailler. C'est difficile, mais c'est possible, paix.
mais na mutuna ye azana ngake soki baby yo mutokende soki kaka ga donc yango na moni mibali oyo mayele oyo bakutana bakawana bazofana baomo bazana kimia o babingi ya kimia soki yo fani yo moko za péché même babino ko sur makambo za na mari za na ba famille lui ne fanda na yo moko je vous conseille tala muninga tala oyo tala mon pasteur à Nigeria à quelle prison pour nini pour na mwasi ah bazo bomai bino kasi mi bano bazo bonga basuna bazo bata baboma bazo bata baboma te ils en ont ras le bol bazo sala ma bien sûr mais makambo sur le ndako mais c'est ma femme bien quelqu'un nous a musala nzambe moi c'est lingi bato babenga ko kamu bamibali basi ba ko benga kayote mais oza musala nzambe deni wana moi c'est ko ngati basi babenga kayo bakolo yantu bazana pasi alinga bamibali. Et puis, il y a un téléphone à passer, il y a un téléphone. Soukanango, Kanda, pas à Koufi. Tout le monde a Kango, et belé, Nakisasa, passer la boue, moi si, Moussa Lanzabe, moi si. Pourquoi? Parce que la Bible est clairement que yo Moussa Lanzabe, cause na moi si té. Ngai, pourquoi Maté n'a pas corrigé à côté? Pourquoi bandimi onga zwaka sona délivré ma babikaka? Mais parce que je vis seul. Mais faut ça dans mon thème. Basi muso zo leka. Ah pasteur Jacques tout ça. Mais parce que aluki libala simbité ale. Akiko le na YouTube et talinga ité. Makomi aliawa. Pourquoi on a la Bible bien? Parce que na so atana ngai tan je prends mon temps. Oza na moi si 22 heures hein. Bango chance bazali jana mbeto mosala nzambe azali jana mbeto le 22 heures ngala la 2 heures 3 heures 4 heures so dans ba états unis sur 6 heures j'ai fait le travail de mon père oh yo ko le bolingi ko le betali yo tani ngati allo bande ko nga ba oyo balandi ngai vraiment ça fait mal. Nga na ministère nanga basi basakana kate. Je vous préviens, au sakani ka bana benganio. Hein? Au sakani ko na benganio banungale. Kende pa koko sala makamno pamba awate. Pana nga yawa yo mwasi au sakana mobali. Abo na benganio na mobali aller dehors. Parce que j'ai ce droit. Bible qui autorité wana. Et ça te met l'église pour qu'il mona moi soko o sema kaba soko la landi na ye o mona akene église o yo bana osala amour na libanda soko landi akene église tozo mona passe pamba yangwana yo pasteur fo mundimi aye ba koza pasteur ozo autoriser une église na yo moi ça c'est boté bakasa so ya retard après 20 minutes azo ya otiki le pe vendre la place ngana bengani yo pana ngabasi basakana kate on a robano yo on saka na mbali na yo ba ona bengana tina zo bazo ko ngai kendo saka pa mbali na yo ngam sa nza ou bien keno le kana ba internet ko ko sama ka ba kende vite allez vas-y vraiment ezamawa basi oyo boza sincère o boza na comportement bien na mabali na bino bo continuer. Éviter les camarades de Bassi. Faut éviter. Parce que au quoi il y a oya mabe. Au quoi il y a mingi na ba oya mabe. Ya no na Bassi oyo. Bazo plus de 10 000 bali, 15 000 bali, 20, 30, 40. Ba vanda na babala te parce que ba lias wana sana bango e bo mabonga mabala. Merci. Nzambe apambola bino. Ba oyo bazo zela mate ya mususu. Lobby c'est possible na chamate ya mibale bandimi o bazalaka te jeudi non dimanche mususu wana nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi na kotia yango mama Sandrine na laka te na mate ya wana
Je crois que Sœur Cécile aussi, non, Sœur Sandrine, Maman Cécile, Maman qui s'est là, Maman Marie-Thérèse Palaki. Voilà. Nzambe Apambola Bino. Maman Flormose, Ozozela Mateya. Na prometa ki yango lelo na kokite na fatigué. Mais lobby au mona yango. Na pesi ma Flormose na Londres mbote mingi Nzambe Apambola yo. Continuer kaka kolanda na te ya nanga. Yo na papa. Tala couple ya malamu susu yango wana. Couple ya oyo da respectaka mobali na ye. C'est tout comme couple ya mama Mafuta Titi. Baona papa Jean-Claude. Nzambe Apambola Bino. Et à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Au revoir.